Bonsoir. Des muchachas la dose. Il y a Baradio sur la blague. Mubaya mondelendele. Mbote pa mundelendele. Mundelendele akakula. Qui s'assemble, c'est qui ressemble. C'est qu'on va cool. Wana seme qui na biso me qui biso s'assemble se ressemble. Yoko va cool. Yangwane aussi. Yoko va cool. Siko ba Congolais ba kosela kaka makambo. Eza ndenge ba Congolais ko to loba yango ati papa wa. Non. Te mikolo na yaki mo ba préoccupation tout. To luki to muna. Nazali. Les muchachas la dose. Souriante de caliente toujours. Souriante de caliente. Oh, bomanga ma papa roso ba do na buka di koseka. Toto monyoka na poma yala. Ba voilà. Yes. La main noire de la sape. La main noire de la sape. Na lele fonga biboende zalaka. Soko sombaka kota to mona yo sa video. Bakosa. Bakosa biso oke kuna na Dubai osalisi ya lokuta oyekende kosomba ba maya sika ya 2025 eza kuna. Mama Zita oyebi. Oyebi banda Nathalie liboso na ndako kanisa sori boza ko mabete liboso na mona ba Congolais ya Brazzaville baleki na SAP. Mais banda na bati kotala apo mayala la balekite Congolais ndoki na osombela mba. Congolais osomba atoi lipoka pa sombela mba. Bana c'est pas bazana eza ela tellement côté en fait. Ela tellement ba trop costume hein pas parole. Zana harmonie na ngo mususu eza pe na bilengi na ngo na ndenge na ngo. Donc voilà. Il faut comprendre ngo. Biso pe to na extravagance na biso donc différence moko za wana mais faut comprendre ngo en fait. Donc bango so baza bien mais eza na mo ba différence moko et puis il faut lingango tantôt voilà bango pe la différence ango ça faisait que ngana lingaming Brazzaville que king na ça mais banda Nathalie Joana asalinga mo ba frisson ko asalinga mo ba frisson do baza bon yeza pe ba exception na kati ya règle eza comme sous parce que il y a d'autres Congolais aussi sur y na bango mambo bilamba pe air moko sabi comme des clowns voilà il y a bazola tapé propre classe harmonie. Voilà, on a vu que c'est moins différent, mais il faut comprendre mon pays au linga o yo zoluka quoi. Voilà. Mais ce qu'on va pour baza ba exception pe na kacha règle parce que y pas na extravagance zate mais c'est plus la classe. Voilà, ils ont le mususu. Parce que mususu pe ba otale bo ba bia jo et logote parce que bango bangi bamona bilo mo ekatana echaso ndenge nini ya ba couleur voilà bango mona pe Congolais lingile musu amona ba couleur ba versas ba fleur belé or ba place musu pe so ok olati ba versas on ba comprendre yo pété musu passe le drapeau pays aux anani eloko ne loko za na sika na donc bon c'est pour ça na dit que eza ndenge belé faut comprendre. Mais bon, on se va bien. Sur en termes de spectacle, on va bien faire un spectacle. Il y a peu de un spectacle, on a un discours donc. Ils ont l'anda derrière parce que l'amba peut faire un discours, peut faire ça. Poésie, tout ça. Bon, côté na arwana, on va makassia. On l'a télé bilo on a lobby na bilikola bilo on a baxima loba et pesi ngugu hein. Wow. Mais papa on que apo mayala na mondo ala pa yebani papa obela apo mayala bana na mindele wana. Ouais. Azan so tellement ba client mususu façon bazo yambela et façon bazo solsaye. C'est ça que azan apprécié. De ba code ya monde wana azanango
Par rapport, mais oui, parce que ça va être bandoki bakutanit, bilembo banchoro boye banat. Oazana tampona mbunzu ba oye ba ah oh musulman. So za musulman te ba otalo na mbunzu. Donc les autres là que oh te. Autant on banda ba comportement na bizaleli. Et révisé. RVC. Aza vraiment, aza posé, quoi, aza aisé même, s'il faut le dire. L'aisance en personne, ouais. Na kimia moko ne lamba za agité te. Au moins bilamba lokute bato bazaka agité. So nga moko pe na kotaki kuna na koma kimia ti. Oza na Paris mais anglais mutu ezoloba masiko lobati. En plein Paris, anglais, okomaka kimia ti. Mais à part ça, yo posa kana ba agitation pour moi ya makasi to za agitation na ndenge na yo. Yo za pour le fait. Ba place on attend komi soki eza place na yo te. Omona yo moko ke ozongi juste. Donc et comme si juste en fait. Parce que oza intrui. Mais si oza mutu mo ozalaka wana, eza monde na yo, tu vas sentir oza na kati ya élément. Bon, yo, comment tu t'es senti là-bas? Pardon? Yo, comment tu t'es senti, Ouna? C'est un intrus ou bien juste que voilà? Non, j'étais un intrus, c'est pas mon monde. Ok. Moi, je suis pas dans ce monde-là. Bah, c'est la première fois, donc je peux pas me sentir chez moi. Déjà, barrière et la langue. Tu vois, chose en a battu, aux autres battu. Mais déjà coupé, bah kacho lolemu. Mais le bango ta mon kété, hein? Les États-Unis comment faire dire? Pardon? Le bango ta mon kété, hein? Les États-Unis comment faire dire? Non, anglais le bango na business ya ba faire, ils ont monté parce que il faut parler, il faut c'est yoga, ils ont monde ya ba homme d'affaires, on va commencer l'échange. En fait, le monde là c'est ça, tu viens pour faire des échanges, il y a ba carte, là. Mais maintenant, c'est pas dans l'anglais, il y a good morning, il y a vite fait. Non, ça, on va faire, non. Directement comme discipliné. Donc, il faut maman vivre, hein. On comprend? Anglais, il y a business. Il y a anglais, il y a solo. L'anglais, il y a aventure. Et ça, il y a mon côté. Parce qu'il faut au tchatché, comme intéressant, il faut solo là. Parce que tant au commun, on ça va faire. Parce que solo là, tu fais quoi dans la vie? C'est quoi ton business? Bon, c'est changer ma carte. Bon, il faut ça l'appeler moi marin, faut c'est qui ça. Si vous anglais aussi qui c'est un des mots bah et puis sur toilette c'est vite fait. Mais ce que solo là. Peselengi. Magambo lo bagana sap lo bon en anglais. Anglais total. Et comme le passe. C'est ça. Donc directement je suis pas mais bon, tant que ce que mouton na eko ça magamnanga, je fais ce que j'ai fait. On a zo accompagné à Pau et tant que journaliste ndenge to lo ba chez pour monter vidéo nanga donc moi c'est à Pau. C'est pas les autres moi non. Mais maintenant, être dans mon élément, non. Parce que ça monde n'angate. Je vis pas dans ce monde-là, tu vois. Donc, autant là, on a observateur, en fait. C'est bien. On découvre, peut pas milliers moussous. Bon, on est là. Mais ouais, c'est ça, on évolue comme ça. On évolue comme ça, on découvre après. Moussous, au tali, au comprendre ce que banane bazaba Tintin. Ba ferraille américain mais afungoli Louis Vuitton na eza biso en Amérique ba benga to benga ngo franchise eza lokwa asombi kombo a Louis Vuitton. Quelle ferraille? Asombi licence. Louis Vuitton oh apo akendaki o filmaki tour à liboso wana. Magasin musicien wana na Louis Vuitton wana. Ah musicien moi azaki kuna. Kasi musicien wana tien eza maison na été. Nani, Yozolo Banani, comment il s'appelle? Pharrell, yes. Non. Louis Vuitton, il y a français. Ils ont marque français. Il y a le directeur artistique, il designer.
Donc eza ko entraîneur ndenge omona club mo ebeta balle toza na Luis Enrique aza entraîneur ya Paris Saint-Germain. Donc na haute couture bazwaka muto aza designer, donc ye muto akokata bilamba tout, mais la marque reste ya ba français. Il aza designer, bazwaka directeur ya ba dessin ba biloko tout, c'est lui qui coordonne tout. Mais c'est sa propriété. Atanga nino, atanga. Est-ce que sombi yango lokola franchise omoni biso nde tozala awa ba fast food net ba non, na comprendre lokola ba McDo ke ko cha. Yes. Non, yatanga kini ni design. Donc ba Ablo na ba Kanye West. Donc sikoyo mo Kanye West a travaillé na Adidas. Atsalaki ba dessin, a travaillé pena Balenciaga, je sais plus ou quoi. Balenciaga na Adidas. Voilà, donc siko ye nani Pharrell ou Ablo Koufi, yende mutakomi siko directeur. Ah ok. Donc mais Louis Vuitton est la marque française. C'est la marque française. Yeah, c'est la marque française. En tout cas, ils ont ba ville non soit ouais. Ouais, parce que ça lixte. Eza liste. Mais Tekamaka, ouais. Papa Rose et Tekamaka. Gucci na Louis Vuitton. Et Tekamaka. Il y a haute couture. Haute luxe française, ils appellent bien vu dans le monde. Donc, dans luxe, les Français, ils ont les polos. Les polos, ouais. Les polos. Chanel, Dior, Louis Vuitton, Ayekoya, à côté de Mamango. Donc, il y a un faire mode. Na style, mode, na style. Donc, même en jeunesse, il y a Balabala, Baebi qui est rappeur Baza, Barolia Bango Bango, donc il faut qu'on me américain ça goût. Donc voilà. Mais Zaki m'a bien, franchement, Zaki bien. Ça fait du bien à voyer Bango. Et les gars, ils m'ont bien. Mais toi, tu me donnes l'impression à moto à s'adapter de moi dans le milieu, hein? Obini, pardon? Au fait, ça rend moi. En fait, tu me donnes l'impression de celui qui s'adapte facilement dans le milieu. Mais dans la poto. Hein? Dans la poto. Dans la poto, bazara ça complexe. Pas forcément, parce que dans mon au Burkina qui n'a profité na Côte d'Ivoire, tu vas côté ça que côté Bakondi Bazala qui wana. Et pas premier ministre. Il y a premier ministre. À mon avis, position. Wana sikoyo comment terre à terre. Comment il y a éducation. Comment tu as éduqué? Parce que Kofi Arozwa a tabano memoga pour que pas ministre. La mère ça la route. Ok ça la kimbo kuna orefeset. Yo au monde papa Rose batuni mo pa abi batuni mo pa po na yo abina lingaki pa za vrai. Na ba Trump ba Kofi a étudié muto abiseke muto aza vrai. Kofi a prêtre a timba na tongo dongi talaka. Ayebi mais ko s'adapter na ba milieu tout ça ils appellent comme éducation. Parce que ba Kofi peut suppose na peut faut ça bien éduqué à chose peut bien éduqué et go support rapide ya mona ba télé. Bah c'est compliquera pas Kofi après on y a vieux wana non azad ne éveillé azad quoi nyoka donc il y a rien il y a rien qui l'échappe tout ce qu'il fait il calcule il connaît tout ce qu'il va faire dans la journée na habité à vendagi na moi quelques temps mais na comprendre n'enga fonctionnera. Mais il surveille tout, hein, tout. Ah ouais, donc Moutou n'est pas déjà en place. Donc yo, vous savez que ça a sauvé Simbate. Tu vois yo, et maintenant comme Misanga, ndengenini nani merveille abandai kuvana parce que merveille soki namona kizoba, namona c'est ni abanda wana Kofi te abanda ko yande la masolo pa Kofi wana Kofi ba solo neti ni merveille wana kozala yo ce qu'il faut comprendre le mot Kofi azan amour merveille azali le roi moi voilà peut-être parce que pour éduquer
ndenge ye mwa yemba na pape mwana nyawa akoki mpe kokoma léopard donc wana soki ekomi libele nini yo omelaki si moto amelisa ye libele te soki caractère na ye ya mabe wana oyo azalaki nango ebombanaki ti na suka ebimi ti mais okofi asali na ye place kofi akomisi ye place azwaki ye na place akomisi ye mokili eza témoin comportement na ye moko wana ekomi sikoyo ye ozomona tokoloba teke kofi alingaki ye te kofi alingaki ye alingaki makasi tous les chances ndele osimbaka saki ya kofi okozala na mopao mais il faut comprendre obosana te ke c'est un mec intelligent c'est un intellectuel ya eloko moko te échappaka ye donc en aucun moment okomisa camarade na yo siko bango eza bana oyo abungi balimite et puis asaleli kitraître oyo yango alakisi impolitesse wana mais lelo omonaka susu kasi yango amungu akima kasi porte dispari kaka ti parce que yo kanisi nde mtu okosala biloko mo bopo ogangi me na suka yo moko fu olimwe donc soki asaki poto eza soki ndeni lero ye sikoyo poto yango wana bon zwa vi ya poto sikoyo omoni yo moko okei pa na suka nango mapata ekweya te omeli pema ekoya te ozomona depuis lelo nga amonaka na ngai te nayebaka te soki akoma wapi soki akenda wapi biloko to aza koloba bato to balobaka wana suka na bango kaka omonaka pa bango moko fion eteint babungi na périmètre du carré parce que hippodrome oyo bakanisaki ekoya te eye kambu to bakanisaki ekosalama te ezosalama bakanisaki bakoaffaiblir mamasi bazala nani baza kutu bolingo yesu makasi bamobilisation bayaki mpo badécourage bamusicien ya Kinshasa esimbi te bakomobanga foudre oyo ezoya mpona na hippodrome donc bazomona déjà ke torate bateau donc voilà c'est l'ensemble de tout ça moto ezosalaki bato bango moko baokita na se tu vois eza na sens wana kofi apesi bato ebele bavie bachance mais le mosusu mokilika ndenge ezalaka nango kai bosolola makambo ya kongo ndeni kongo ekomi boneni c'est pareil ntango oza na babiloko ebele ya bien bakoya kotake yo te bakoya kotake yo bakosala tout badétruire tala nanu quartier latin bakoteli yango na baprocès effréné quartier latin pendant 15 ans po toloba te ke Kofi ye moko donc et le quartier latin et Kofi Olomide pendant au moins 15 ans bayaka poto te baregistraka na poto te basalaka eloko moko te ke na monde international bato mosusu baprofite mais bangi balobake quartier latin eza ya kolamba Kofi Olomide wana kaka abimisi album lokola Platinum soki na Platinum wana okuta banzembo lokola bakukule oyo nini Mamasi Joseph Berthier embouteillage mon bonheur banzembo oyo mosusu bayembaka na mamasi wana oyo mwana mwasi wa Côte d'Ivoire pa ayembaka wana mon amour mon merveille prise en charge banzembo lokola banzembo bayembela mamasi banzembo donc album masola nyango bien ovandi vraiment tranquille oyoki banzembo wana otake bato mosusu bakokoka su kocompose bongo te mais Kofi akocompose yango aosala babiloko ya mystique azongeli biso na banini baremix
abimiseli biso GR33 ya mobesu osenti mpena ke balongoli eloko moko boye bato bazokanisa elongwaka te balongoli yango epesi mpe ide via aza na studio azoremixe susu baekachaka babiloko bakuku soki senga asangwa biloko bele ya kala efe ebima na lwa lisusu avant hippodrome na bamingongo mosusu mais cette fois-ci na studio na ye na Kinshasa. Or les autres là bayembaki na ba grande studio à Poto na ba grande armée na ba port de maillot parce que studio peut contracter na qualité mais ko faire l'arrangement surtout arrangement ko sala ba qualité wana à Poto na kin des avancements ya makasi mais ceux qui ba mise mususu mais les héros yo asila santo baba kombo ba mise te na ndinga mabe to ko pesa exemple pour nga mona ba vient na balita bembo bazaka ba grand musicien mais lelo au senti que lita bembo so che pena bouma lita bembo de bon avec tout le respect vient na binisa biso ba mombombo dominé mais lelo na nenga dominé via zate batoka ba dona mobeti basotia biso ka dona mobeti mais azalaka kufa te beta asute azalaka azali moto akufa mopero mastane mopero wa maloba mais badona mobeti baza bafina biso kwa banyoka longo baza orchestre mpe ezali ebetaka mais kobimisa badiske cerveau ezala mobesu ndenge kofi aza nango bato wana baa nango te donc yango wana ezolakisa ke kofi mutu na ye eza erezonaka ndenge moko bo mystique epuis apesa trop epuis azopesa kaka na ye moko na bato mosusu balobaka oyoka babia me abimisa ata mutu bo me bakomprenaka te ke abimisa na mamasi anda babeti masikini bato bosala eloko wana trop basere na biso lokola bamama pongo love bamama beti masikini bon mama ya biso mbilabel aza moto abimisa etabule aza grand prêtre moto abimisa mbilabel oyo tomonaka lelo tobenge Cléopâtre mais moto abimisa aza prêtre na rumba mais kofi abimisa mamasi mais basala neti baignore mais depuis mpe mamasi abima nanu chanteuse te ya trump ya mamasi abimi na Congo ti sikoyo bato baartiste baza ebele mais mutu mona akoki kobimisa mwana mwasi moko teke aoyemba danger asala makambo ya solo Sikola miel teke ya baventure okati sikola miel asila le roi mu nani yenga abi sikola miel mutu asila le roi mu mais abima mpe nakoma na niveau mpe ya mama sita baza ta trappe moko te akoma kuna te je pense que mon éducation et puis appui à valeur hein et conseil biloko tout ouais donc oyo étoile faut bango o mopa azosala na musique na biso eza tellement monene yango moni ke des fois yango mona bakomba moko boya ezoyaya talaka hippodrome nde bamenansaki yango hippodrome ti sikoyo baomenansa yango namona bato moko baleki babi hippodrome baosalela yango promotion te nayebi te promotion bolingi eza ndeni tomata likolo ya poto tikali na caleson pamba mpo bapromotion ezosalama namonaka bino nyonso nde bosala balife namona bavivre naturel bamama sylvie bajedem o mosusu de cofifile soki va de machin de cofi baziza biski namonaka balife natala yango de partout bato baosala bachallenge bamama rifa donc c'est ça kofi ye moko matin midi soir azosala yango et puis bato baosomba batike naturellement bato basomba mais eza na bato moko kaka so balamuki
campagne ya Kofi ezomonana te, panneau eza te. Nabia, est-ce que vous pensez vraiment que panneau na nzela nde ekosalaka bato boya otala Kofi? Afrique mobimba yebi ke Kofi aobeta. Nga nalobango déjà. Bakongolais bakoloba pe bon boya te. Hipodome ezango ka plein. Nga pe naloba bongo. Là on mona ke bakongolais mutu babimisa Kofi te, bakongolais ne mutu babimisa Kofi, siko bakongolais bayoka eko ya libanda parce que biso to bato tokoli na libanda. To yaka na Kinshasa nde boyaka. Soko ye outi na côté mususu, oye kuna Kofi na niveau grave. Tango oya côté mususu okuta bana mayo pe ke respect na bango ba parce que na bamboka tout ya Afrique. À part musique ya mboka nyonso ya Afrique, musique ya mibale babeta eza musique ya bakongolais. Oui. Oui. So bazana na musique na bango, musique oyo yaka kolanda ebeta eza musique ya bakongolais. Parce que na musique ya bakongolais mutu babeta koleka Kofi. Bah tout puissant ok jazz à l'époque oui. Bah Rochero oui. Papa Wemba Muki mais oui pas na niveau expérience na ngai na vanda na Nigeria nzembo ya tabuleo batu bebe kuna tonton scolaire. Ah bon. Biso to na ba Nigeria, Nigeria ok na nit ba Kenya. Kenya. Ouais, au que parce que exemple mon gars, qu'on fasse une tournée mon aux États-Unis, tu vois États-Unis wana. Public on a na mona kuna ba Kenya, ba Soudanais, ba to Zimbabwe, ba ta Zambie, ba tout wana ya Afrique wana ya anglophone wana. Bazala kozala na ba concert à Kofi majoritaire. Après quelques Westaf, Burkinabé, tout ça, les Sénégalais, Congolais, sont minoritaires. Parce que ceux qui sont en Amérique, les communautés congolaises, elles sont concentrées en Europe. En Paris, en Belgique, non. Donc, ceux qui sont tourné en Amérique, il y a une communauté africaine. Mais, il y a un monde qui peut jouer. Tellement qu'on fait qu'il est en succès, vous voyez, la période dans laquelle on va aller kuna, baki ko funda que devient azobeta sans autorisation de travail. Moni en pa utaki. Ouais, en utawanati. Ouais, comme vie azali na ko beta kaka yele kanango et comme ça la succès en succès na ba ville to azokende se produit succès en succès. Bakoti ntoki bake kuna baniganse ndo bomonaki ke via kozwa refulo azwaki na siaka. Papa Ross ebi ke mon père ko beta tous les villes à États-Unis bato bakotaka ebele. Mais oui, mais nga nazalaki na ba africain ba zeldor na États-Unis mon père ko tambola ville. Nazalaki na Seattle. Ticket, jour Kofi fois bêta, ticket changer prix. Ticket et changer prix. Mais, surprise, via Yaboué, bakangi vient à l'aéroport, bafouiller, au bêta concert sans autorisation, à foutre maman. À foutre bon le belé, hein. Mais à foutre parce que l'accès qui va concert, toi bêta qui? Fa foutre la taxe, ouais. Okolia Amérique de fouti bango ba taxe azongi na donc wana no sutuni ni likunya mutema mabe bana kala pona vieux donc yango mona ba likunya na ba mema on a festival mo feto ke na Suisse kunyeke kuna bake ko défilele mo pao na ba femme wana oyo batambula pona makambo soki ya nini ko toucher les femmes soki ndenge nini. Droits des femmes. Droits des femmes. Comme Suisse, Genève, Ezaki Festival, sponsorisé à 60% par la ville de Genève, et que on va signer Nino, d'accord. Ils en ont comme on va le voir en français.
basigné lo eza kwa neti accord eza mpe neti baaccord neti bapacte babenga yango na vrai komona yango eza bosigné loko moko ke bato to baproblème boyeboye bakoleka te na makambo na biso donc voilà comme ezalaki ville bato na babisi bango donc baki na choix te comme eza babisi ebimaki un vendredi babiro ezokanga donc t'as pas moyen ya kosala barecours donc voilà yango eza conseil ezalaki annulé mais à chaque fois Kofi voulait faire un truc bato bazokota mpona kotya bakala yango moni hippodrome oyo eza mpena concert moko yango fo tosepela makasi na ndule na biso oyo fo tozala na komotive bato vraiment basomba mpo les grands mopaya obimisela bango 15 ans nyonso tu wana oyo eza na kati ya libumu na ye 15 ans wana moni vie tana loba banda azwa date ya hippodrome akoma kobule concert wana chaque jour chaque minute elekaka te abulaka kaka azoconcevoir kaka concert wana siko na otoyesa bino na début awa Kofi Olomide aza genre moto asalama par hasard te tout ce qu'il fait même na journée ayebaka pardon alors olobi nini loba papa Ross loba donc chaque jour ayebi akokutana na nani akosala nini journée nezaka programme puis c'est un monsieur na comprenaka te okobengi tard ozwi ye obengi te to na ntongo aza ya kolamuka donc alamuka ntongo ntongo deja aza ya kolamuka deja to alali azobukana non epuis so abandi kosala mosala yo moto kolemba talaka moto nakoka 25 guitare okomi liboma ya mosala eloko elekela nga na kati ya ndako na ye wana eza bilamba te eza bagitare bagitare esalanga bien te na bi koma moto akozala 25 guitare de so asombi oyo asombi so mosusu na kitare aza na moso ya 25 000 euros wana non ya 57 000 euros 57 000 euros wana mbanda mama si mbanda mama si kitara musulu wana mbanda mama si donc eza na couloir batalana na photo ya mama si donc aza na baguitare partout tokonte baguitare na nini natangaki 24 mais nabosanaki moko etikalaki na se yango na rajoutaka 25 guitare donc parce comme 25 guitare moto abosakana na ye ana niveau na yo te epuis biloko wana tu basalaka yango ezalaka na distance face à face ne motu moko te aza mise moko te aza te je jure ya Congo akotelema face à face liboso aloba babiloko balobaka na mopanzi aokoka te ngape naloba yango mingi papa Ross nga na koli mwa libanda totanda kolanda baactivité mingi ya à l'époque RFI olongoli RFI oti mpe ba hit parade africain. Kofi a dominé hit parade africain pendant au moins 20 ans en Arozala entre les premiers au 20e. Il y a eu des Congolais aussi à l'époque le roi a jeté les ponts Zaïko et mon qui place moi bilé bah moi place moi basali bakiti basali bakiti papa oui ma mari à Valence a qui place à sali bakiti mais Kofi a vandawana a vendu vraiment entre premier na ba dernier temps oyo a combattu les 30e si on est dans la sauté parce que la mon a resté mais pendant 20 ans tu imagines Mboka Lokola Namibie Kofi a yé président Landi. Tu t'imagines Mboka Lokola Malawi président yé
Kofi aye kobeta concert président landi tina na podium. Bamboka lokola ba Zimbabwe, les gens ne savent pas que ba Zimbabwe zali ba pays yo faut que la BT et Rosa loka Afrique du Sud. Mais bamboka toi na Kofi na Kofi. Au moins le lobby ya ba président. Ya ba président ngai na mona tant que nagi pas premier ministre ya Côte d'Ivoire. Ya Côte d'Ivoire, gouvernement mbimezeki pa na ye. Ya wana koloba te ki yo pozala ki wana. Donc tu connais Tala Nenini Kofi il parlait avec parce que ça peut poli hein. Donc c'est un intello. Il sait se tenir le milieu wana tu sens que il est dans son au moins il y a une question moi attends on a kendaki na défilé est-ce que je me sentais dans mon élément non parce que c'est pas mon milieu à moi. Kofi tu le vois directement que il est dans son milieu, c'est-à-dire c'est le genre de personne qu'il a fréquenté na bêtide donc il a pas de complexe. Il y a pas de complexe. Maintenant il reste poli na comportement na na façon na ya Rosala par rapport à ça devant des autorités. Tu vois? Na ya Rosala. Mais maintenant quand il parle avec les ministres, tu sens que le monsieur il a un discours. Parce que bah, comme même on a place, si t'as pas les discours, c'est mort. Ça, tant au monde il a 20 ans au Zolobana, tant au collège Banda, pourquoi Kofi il résistait na ba hit parade parce que il arrivait aussi à expliquer sa musique parce que il a intervenu à Calais, il a français au Kofi le Minda Zolobana. Naba Gabon, naba Côte d'Ivoire, naba Bourdeau, à l'époque, Cameroun, télévision, télévision. Mais l'élo, tu vivre époque, il y a réseaux sociaux, c'est-à-dire télé comme il a apporté à tout le monde. Dans mon bimine suki wapi je sais pas dans quel coin du Congo ou n'Angola ou wapi. Aye maman abandi ko afungoli TikTok na yale abandi ko loba trop de sanité trop de bouzo ba bato ba hollandais asibino Kofi vida donc place ezalaki ba radio africaine ya minene place ezalaki ba télévision africaine ya minene maintenant c'est les imbéciles maintenant qui ont pris la place. Ouais. Excusez-moi le terme na traité ba mais yango ba loba. Non, Papa Ross, c'est bien placé, bien placé. Le philosophe, moi, Lobaki, quand on donne le micro à tout le monde, c'est l'imbécile qui rapporte. Moni. Donc, on ne peut pas donner le micro à tout le monde. Parce que le loboté a un micro à tout le monde. Parce qu'à travers TikTok, Facebook, YouTube, micro commune à tout le monde. Donc, on a ton on n'est pas les pas bandicolo. Comme finaliste. Abandiko gazé bato. Abandi donc nasuka bane ba gagner. Soteli ba combo bato ba célèbre. La plupart c'est des imbéciles, des bâtards, des mal éduqués. On appelle kana Congo. Ba comme hein? Kana Congo makamba boiling. Non, kana Congo te. Même quand tu regardes la télé-réalité, les influenceurs au la télé, même télé, personne ne regarde aujourd'hui. Télé lembi. Tant que tu as TV TV la match. Toute la journée la fongole a honte. Le la match. Parce que l'euro qui nous t'a TV ça na ngote. O ezalaki. Information ça tu n'as plus besoin de la télé en fait. Et ça a biaisé maintenant les résultats. Il y a Ozoloba, on a hit parade à solo. Maintenant, c'est hit parade de la rue. Trois bouffons, moi, basanga na coin mon boy, babimisi numéro 1 à Bano. Omoni. Parce que tant yo olingo loba, expliquer bango que attends biso ça télé a longwa wana matema sola kala. Lelo biso to salela kilelo. Makambo zandawa amoni. Donc yango pour mona un mot donc to kendekana chaud to côté libango to l'expérience
toki na on a moto donc toi na choix en fait parce que faut que on a brutalité so eke na nenga logique donc ba double yanga lobaka ti Papa Ross so na poto to baluki faut mo baluka Oui, Papa Ross, ne balobaka toute vérité n'est pas bon à dire. Nga naza entre les deux, entre Kinshasa na Brazzaville. Papa na ngaza Brazzaville, maman na ngaza Kinoise. Donc na koli na bo mwana muke na kini. Après tant na poussé na komi yeba makambo na koli na Brazzaville. Donc ezaki na ba moment moko boye bozo leka ba bengi bazai ko bala poto bala mute ba bengi moko pete moko bo bengi tala. Ba musicien na biso banda ko ya phrase moko abomi da 3 fautes. Donc, pour na bango, ezalaka ke, non seulement un musicien, aussi kaka batu ya politique, na ba certain, à part batu baki na yaminene, batu loko bangunja banane, c'était des costauds à l'époque de Mobutu. Mais il a suffi que Kofi aleka na Brazzaville. Batu naka ye question moko asepela na ngote, il a balayé le monde. Il a balayé, si bien que na quartier na ndoko vanda, na ki na quartier ya Château d'Eau Kinsundi na Océage, quartier ya bien. Na quartier na boa na kwese boa na kwebo telemi ya boso la Kofi azoleka na télévision bilo tu bozi mo papier na bik buku yoka bakambakolo na kati ya Brazzaville akoloba nini akotia ni babenga ngo théorie niamba asa na théorie asa na maloba sukali effectivement Kofi faisait cela na Gabon na Abidjan côté to na koleka parce que j'étais même surpris na 88 déjà aka invité ya Afrique Étoile. Non seulement dans la invité à Afrique Étoile, à invité principal parce que Salif Keita à l'aki, Afa Blondier à l'aki, Banani Bazalaki na Katia Sal. Mais il y a avec ce qu'on a moi si on a Bagmi Balé va présenter l'émission. Il y a avec ce qu'on entre Bangom Balé, so ba lobby makambo ba tunye ba question. Ba lobby makambo kuna ba tunye ba question. Anda ko répondre. Ozomo na mutazo loba, moi ça banda ko loba, akunda personne digali na maloba ko. Sur la France à Bordeaux. Voilà. J'ai eu la chance de kotanga na Moscou. Na Russie, boye kotanga première année, boye Papa Ross, en 73, 70 combien? Non, on a 77. En 77, hein? Ouais. Première Boza e belé siko boye bilangue te portugais, bato baloba portugais, bato baloba anglais, bato baloba. Siko tango ba bosali année préparatoire, bo panjani. Après 2 ans, 3 ans, faut couper na muninga. Abadi ko solo ressenti ye azolo basala ka mécanique ye kuna azolo basala ka atanga kana asala ka médecine maman Jean-Claude Mata de yokolaka russe juste académique siko tanga na yoka Kofi alobaka abebaka na territoire wana Kofi alobaka le poto académique un bon français na accent africain mais voilà Kamara Gomez Vincent. Nangina loba boyo. Omoni na Congo, sozu ba mission tout ya liboso. Ba Grand Calais, ba ndolo ba français bien. Voilà. Mais c'est quoi après wana, vous dites ba o ba qui a après wana c'est quoi qui est arrivé? Biso na Congo, tu yoko connaître problème. Papa Ross, l'homme n'est pas tangaki hein? Mais oui, il parlait bien français hein. Il parlait bien français, mais tangaki vraiment mingité, ba ta non, il parlait à base. Bato tout non c'est pas base il parlait bien français bah ça on a tout wana baloba lo poto kito c'est le problème tant que comme une époque il y a authenticité au moni netinga na problème mo mutako yo ebisa o zolo ba truc u na i biso to na problème on a pourquoi parce que l'époque ba Papa Ross ko faut ba kota classe babanda première primaire place oyo na Brazza bazotangisa mbala moko na premier primaire bandotanga na français même na gardien biso toyokuta na siko na Mobutu a changé programme national c'est-à-dire l'école tout ya l'état de première année jusqu'à 3e primaire botanga na lingala donc ngata nazokende classe c'est pas lecture française non botangi lingala de banda première et 3e nazotanga na lingala na français te. Donc c'est l'authenticité qui vient maintenant. Donc Mobutu Mutu a biezaki siko lisolo ya français. Donc congolais tout azui ta génération nanga. O baza vangai peut-être bazoki chance. Mais tant authenticité yé. Pourtant on azokota
na première primaire na 73. Donc basali impair et salami na 67. Donc manifeste de lancer et tout, programme national échangé. Donc Bogotanga na lingala tina 3e de langue nationale muteza na liboso. Balanga mindele ye na sima. Alors génération wana tout siko toko kumbama. Omoni place liku kuma français bandi. Ngala za la maîtrise nango Papa Ross. Obili ni parce que natanga pe na bande wana. Mais aux autres on a expliqué de yo le but déjà c'est pourquoi déjà première primaire. Aux à côté Brazzavillois na côté Kinois. Na Kinois. Maintenant tant yo ça l'école primaire, na lobi bien école ya l'état. Peut-être yo ça école primaire non école privé. Na tanga na Saint-Paul. Saint-Paul les écoles catholiques et qui l'état. Et puis Saint-Paul bazaki na librairie. Librairie, voilà. Sur livre. Voilà. C'est quoi que vous avez pas expliqué on va te belé. J'aime le biso tout en temps mike so nous sommes ba livre à classe le monde de ce monde merveilleux ba livre à lecture et tout. C'est OK na Saint-Paul. Librairie Saint-Paul un livre ko raté. Mais ngana opeso siko OK. Ngas connaître ngana mona soda. Donc na bananchik na ketanga ngotena et puis mutali boso ko tosa mobuta walo be ba soda obligé tout mona civil ngana mona soda donc bisonde tozo pesa discipline militaire na population donc ngana bandi classe T na français T yo tanga verbe être autant présent bandi na je suis ngana bandi nazali ozali azali tozali yozo tanga nanu je suis tant yozo tanga je suis ngana zakuna te ngana tanga nazali. Vous comprenez ce que déjà nuance. Donc ngana être na lingala donc pona mobutu za ki bongo. O bazana mbujima iba yokola chiluba, o bazana est bazokola na Kiswahili, o bazana Équateur ba yokola na lingala, o bazana ba Congo ba yokola na Congo. Tant usiko bokoma na 4e primaire nde programme et cotisiko français et cotisiko donc binonyo se faut besoin former na qui authenticité. Maintenant l'école privée, l'école catholique ezaki ya l'état té. L'école catholique eza privée. Le quoi batene de la Gombezaki l'état, collège Boboto eza privé. Donc tant aux chance ya autant na l'école basango na l'école boy de faux à la nom d'abord catholique baptisé tout ndenge nini okoma kuna okota après sikoyo coopération ye kokota bekol wana nyonso ya l'été bandi obeba voilà tant bandi obeba pour kende siko na école privée et comme sikoyo passe pour l'école ya l'état ba koti siko na école privée okende na école ya privé ya ba catholique okomi na difficulté. Parce que politique et comme kobeba enseignement et comme kokita bazo futa bato gente mboke comme kene na dérive makamtu comme beba donc ça la sco génération ya chance loko pamba ya omona ile wenge baeka na moi français mukie bato babaya bano balobaka français non oh avant les gens ils parlaient en français. Le problème est quand ndenge yo lobby omoni mobutu ya na organisation natanga kutu livre ngo ya impera idéologie politique bat baye bakati Tshisekedi na kati lomboto aza na kati bazali bango soki diso bavana bakoma c'est-à-dire balanda mouvement na après bati impera parti unique natanga ka livre wana to lo ba langue nationale na biso to lo ba 4 ezaka lingala chiluba swahili na munukutuba kikonga lita ouais. Et puis natango wana ba livre ya la kindingo lobi na Saint-Paul en tout cas biso to aka atana lingala ozana matamata na pilipili matamata pilipili koko et didi voilà ozana tete au Congo ba seo ba ki na ba photo roman ba livre za la ko fait ba to wana otanga mais après bon lingala eko dominer Mobutu a échoué na mouvement nini na programme na ye wana yaki nango ekoyi to tika na lingala
ba livre esika lisusu ba bibliothèque ba librairie ekangami fin de compte totikali kaka na lingala alors que lingala eza na ba livre était où il y a disons scientifique et comment na lingala eza vraiment te si bien que Congo totikali na lingala mais toza na nsima mais je te dis que nga kaka na étude ya Saint-Paul na Brazzaville banomona nga magicien natangaki nauti Saint-Paul nauti 6e mais ezaki ba vraie école parce que tout le monde venait étudier chez nous. Ouais. Tu as une université où les Africains venaient étudier chez nous. Ndeni ba Rwandais ba koti chez biso avec une esquisse qu'il y a une université. C'est comme ça ils nous ont infiltrés depuis l'époque. L'infiltration n'a pas daté d'aujourd'hui. C'est par rapport ils venaient étudier chez nous. Mon bout azo recruté ba tumuso azo comme ça bango na couper ça bango ba nationalité avec ba tenez zaki na bango na ba bureau na ye des politiques il y a je vais travailler avec des étrangers parce que les Congolais vont me tuer politique on était déjà infiltrés petit à petit tina ndenge tozui shito tozui tina place ba comme si biso mais au cas olandika makamto lo ba ya Congo pona nga ezana biso mongo to bébisi après c'est trop facile faire des petits raccourcis comme ça. Biso to bébisa nani yango akondi mazuli sasi abeta na lokolo na non, c'est un truc qui était préparé, étudié, travaillé na long terme et boti na bien nzeta baoba po koya na zamba. Faut ba fourmi ba lelele yango ti. Yo monika effet ce que zo koya. Mais le temps que ça a pris pour que Bafoumi balia, ti Bafoumi les resamina kati, c'était poli. Et quoi, bien que ça baoba. Papa Ross, au moni, balobaka, les bossus ne voient pas sa bosse, hein, tu vois. C'est-à-dire, na biso na Congo, il y a une sorte de malhonnêteté, et ça, le quoi, na moi, mentalité, batu avandi sango. Il y a aussi ce qu'on appelle l'égocentrisme. C'est-à-dire, moutou yé moko, moutou fa areni. BBC influencé peuple l'homme est bon, la nature les rend mauvais. Donc, c'est-à-dire, Congolais, le rôle à homme, à botama bon, nature et au bébé, c'est environnement, et à environnement, zali, n'a pas pensé ni. So, et là, on a développé microbes, n'a pas alimentation. Ezali température au barocha yango pour na salité na nyos et ça que microbe sani est développé. Donc microbe est na Congo, ils ont créé un environnement approprié, bah préparer tous les épices qu'il fallait pour comme bon. Pourquoi faut Congo pour le monsieur comprendre pour comprendre l'élo tout monde n'engza monde talaga monde n'engza nene on a 5 continents mais histoire ya monde lelo na makamu tout on a nouvelle technologie ba technologie ba nino ba o ba bengani intelligence artificielle yé ezala na automobile ezala na informatique na tout base c'est le Congo. Alors, regarde maintenant, tous les puissants du monde, ils ont besoin de ces matières-là. Ils ont Congo. Toi, tu penses, la corruption, ah, Félix Asolo M23, selon toi, tu penses que Félix Aguera, il va parler avec les Nanga? Non. Yo Monaki Kuna Zelensky, comment il était humilié comme un petit enfant? L'Ukraine et le Congo. Toi, tu as un niveau Ukraine? Non. Il suffit de regarder comment ils ont fait avec les présidents là, comment ils l'ont traité comme un enfant. Parce que la réalité, c'est pas la guerre, c'est les minéraux de l'Ukraine. Tout le monde veut récupérer. Et puis, ils ont montré aux yeux de tout le monde que bah, on a encore. Russie a 4 parties naé. États-Unis pas bien, tu me dois de l'argent. Mais bien on peut essayer mbongo ça la guerre. Mais là, vous échouez dans la guerre en haut. Donc en vérité, bah Simbisio touche est forcé. Après bah le que bah on faut pas se minérer. Le président quand il est sorti là-bas là, tout le monde s'est moqué de lui.
Mais c'est la loi du plus fort. Le Congo, tu as une matière que tout le monde veut prendre. Baki basangani 5 pays, au basignaka, na, comment on appelle ça, na conseil de sécurité qu'on a. Les plus puissants, la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Europe, la France, bazo bengana yena makomba mona ba pecha mike. Mais si ils décident, en plus, et là, les gens des fois ils parlent, le Rwanda un petit pays. Non, le Rwanda n'est pas un petit pays. Le Rwanda a tout le monde derrière lui. La technologie même est allée installer en Rwanda, investible en Rwanda. Ils veulent récupérer les matières par les Rwanda pour piller Bissot. Les gens ils pensent que tu peux venir 10 000, on t'envoie un obi, il y a un missile mort et éclaté, tous les 10 000, vous êtes morts. Les gens des fois ils disent, toi qui es en Rwanda, toi qui es malade. Même sauf à chaque fois, on a peur. Ah, tu as fait guerre, tu as fait guerre, yo so mona lisa c'est beti master no bovanda ki bo pa muto master pasuri le roi pai Le roi pastek. oko sumba na bilambati. Ouais. Omoni batutu balobaka na toke guerre basaka théâtre. Papa Rose. Na ndena lobi na tanga na Moscou na Russie. Na kati ya Moscou, il y avait une grande université. Na yoka ki ba changer kombo nango. Drujba Narodov pa Imina Patrice Lumumba. Dans la coma, la première chose na bundana ki na yeba po na nini batia kombo na ene. Na kota na ba librairie, na tanka ba livre na to. So na fungoli makamba Congo ngo na kezamba élargi. Tu vois, likamba Congo, tozula ngo na situation ndenge ezokende sikoyo keno, il y a des grandes puissances au baza na simana bango. Mais kobosa na te entre ba grandes puissances na ba yoka na rapete. Tu vois, parce qu'il y a eu la guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, bakabola ki RFA da RDA. Et puis tu vas mur à Berlin. Parce que Kotoyo, ils allaient occupés par les soviétiques en général, Soyouz, tu vois, Soyouz tant ba Yougoslavie, banani on a tout ba Ukraine, bango tout ba na kati ya Soyouz. Mon continent bango Russie. Kotoyo ba ba américain ba sangisi bango na ba européen tout, tu vois, yango ba salaki ba biloko ya ONU, ba biloko tuana pona batia équilibre na mokili guerre za la sûreté guerre mondiale. Donc guerre mondiale tu quelqu'un la bateau baza na ba puissance wana. Le Congo c'est une grande puissance. Ça a toujours été une grande puissance depuis un certain moment. Tu vois, c'est qu'on a quatre gérance ya Congo actuellement, ba congolais baza na kati. Na quatre gérance ya Congo, ba tebeli baza ko bunda nango. Ko bossa na télé to ko bossa na Chine te. Chine, c'est une grande puissance actuellement. Et la deuxième grande puissance. Mais Chine, Congolais. Mais Nani a poussé ils s'enrichissent au Congo aussi. Hein. Tala. Et tu vois, les grandes puissances, ils se partagent les gâteaux. Voilà.